Bandeko Babolingo Bolanda vidéo na otila bino tout à l'heure. Et puis après, na koya kosala moi commentaire moi ndambo. Mais vidéo e katinga motema nanga. Na mitieneti na place ezaki ndeko nanga to mwana nanga azoluka mbongo. Aki kosala quelque part pour kazora mbongo afuta ta minerval na ye. To ayeba ko survivre. Et na musala na ye azana ba instruction ba pesa ye o ekoko lekate ko sala mate. Et du coup ce garçon tombe sur un fou joyeux, sur un garçon qui a l'excès de zèle à un niveau, parce qu'à ça, moi, on a soi-disant, et général, entre guillemets, azui, na yebite so kaza naba nani. Vraiment, je ne sais pas. Mais, et ça l'a mis en plein galiema. Donc, na supposé que, manager, wana, botala nanu, hein? Et puis bon, on a Yassima, botala nanu, pour monter mes osous. Hein? Non, bon, Mao. Yo, mon ébé, c'est Mandouba. Tu es malade? Attends, non, bon, Mao. Hein? Attends, Patrick. Je veux ce que tu as voulu faire à ma copine. Pour ma copine, tu prends tout. Hein? C'est bon. Tu prends tout. Non, bon, Mayo. Je veux seulement te connaître. Et puis tu vas appeler qui tu veux. Hein? C'est bon pour lui, Amos. C'est bon pour lui, Amos. Seulement. Hein? Je peux même te tuer. Hey, tu veux pas quoi? Tu veux pas quoi? Hein? Tu veux pas quoi? Imbécile. Toi. Hein? Tu cherches maintenant à violer même la peau de ma copine? Biloko abo il faut te dénoncer ango. Il faut te dénoncer ango. Yé Patrick Alexandre ango. Il faut te dénoncer ango. Yango moni biloko belé boîte biloko belé fongama na ipene kangamaka. Po ba ne belé ya bato ba obimaka ba pigeon na banani o ba kanisaka Congo ezaka ya bango. Ba ya kosala ba dégâts moko ba désordre moko na yebité. Na yebité nini mataka bango na mutu so ki bukonze so ka bango ya ba parents na bango tonini. Comment est-ce possible? Ozui sûrement zala ki chargé na ba garde na ye. Patrick Alexandre balobi aza soki mwana soki ya général. Un fils du prétendu général Moroboy. Alinga passé chambre na deux filles. Oh, Seigneur Jésus-Christ, non, vraiment, bon, relais, information, oyo. Il faut moi na oyo akangama, il faut ayeba kosamba. Lelo, makambotika la rasundengwanate. Vous imaginez que Patrick Alexandre oyo azui akei viva na ye nakati ya boîte moko na mood bar na UPN ngako na yebi na zalaka koto yo me na yebi te na yebi mood bar angote mood bar ango na yebi angote mudango. Donc Patrick Alexandre akei na mood bar sûrement accompagné de policiers pour azamo na général sûrement zaki na sécurité banayi ko accompagner na ba copine na ye copine boyo ka sa commentaire na CCC wana ye wana. Alors kokoma ba komi wana bar ba sepele tout ça là il faut ils appellent ba chambre ba sengi siko bazwa chambre na ko senga bazwa chambre wana ndenga zalaki na deux copines ye garçon moko na deux copines na yebite soki ezaki une partie à partout soki nini ba sala soki ba sentiment kako ya bana lelo soki pe laki ni tozo comprendre penate nini nde sala ki bakende kokoma deux filles na chambre soit disant ba copine pour copine ngo azoloba na CCC wana que on n'est pas tu nous prends pour des prostituées mais maman ba prostituée anda ku bakoma na fongola ta parenthèse ba prostituée anda ku bakoma ebele ba maman ebele na papa ebele botala ka bana bino komona ebele ba français na ba chignon on dirait innocente or kazo sala ya minene libanda kotikala ko ndima to kotikala ko croire. Et c'est comme ça que, tant qu'on va sengi, bazwa chambre, mais, yé mobile, qui n'a pas si mi balé, le monsieur, je suis sûr que les instructions, y a pas na bango, les ali makambo, loi na bango, y a kati que bako ça la partout, na kati ya nini na bango te, et aboyi. Jamais bako za chambre moko, deux filles na garçon moko. Pour comme déjà bizarre, y a komona que, deux filles, bako tana mobile moko na chambre moko balala. Atako baza ba camarade, ils a raté. Ndena bongo mwana ya général ba énervera yete ba refuser la kaye le côté. Donc mwana ya général sera lobi ha bazui ha ba pe
mwana général so bifion bazui fion ba pied siko ba généraux nyonso batondi mboka oyo soki foto bando tambola bongo bana 8 8 8 8 8 9 10 11 12 seke mboka ekufi nde bomoni Patrick Alexandre na kanda wana azo torturer mwana mobali oyo boyomona oyo ndenge bomona azo torturer kutu d'abord kotala ye pena na solo boy aza na ye makasi te je suis sûr que ba aider ye po alalisa ti mwana mobali oyo na se ti alalisi na se oyo nayebi te so na banani garçon bato azo perdre connaissance nzambe abomoi nzambe abomoi mwana mobali ya bato aye koluka mbongo na ye na pasi le mosusu ya famille na ye koluka vie na ye tala bomoni azo perdre connaissance mais garçon oyo so banani baedaki ye po alalisa mwana mobali oyo na se azo continue koasome ye kaka na mabele azo continue ozomona ke garçon aza susu ata na makasi moko te ye azo continue azwi sikoyo parti na ye je suis sûr que basali ye eloko ngai mpena nakoke koluka mwana mobali oyo nakokende ti nakende koluka nakende kosala recherche ya mwana mobali oyo aza vivant ye azo vivre aza na hôpital aza wapi epuis basheri azolinga alakisa basheri na ye ke ye mwana ya général yango fo atraite mutu ti na dimension oyo yango papa na ye kombo ne Patrick Alexandre nani mposo toyebi non na ye nde tokoyeba papa na ye fo aéduke mwana na ye il faut éduquer mwana aza mal éduqué aza sans manière yango makambo tozolobela bino bosika wana abotaka te concession naboti bana baza modele oyo bawalinga akende kosala eloko eza inhumain baboyeli ye eloko eza normal eza juste eza peut-être loi ya place oyo bango bakomaki nde bazwi bakomisi manager ya bato na état oyo il faut pas porter plainte. Il faut pas porter plainte. Ce n'est pas normal. Likambo esunga na motema lolenge mususu bana ya batu bazolonga na bapasi yela mususu azora mbongo na facilité bapana bango lokotelaka ya pied a message na vie ya facilité yango wana aza musendi aza na manière de vivre te aza na n'importe quoi na ba copine na ye bakiti na kati ya bar ya batu il faut pas osala n'importe quoi pour yo na général. Donc, bah, principe, il y a pas faut changer parce que bah, y a bien moins en général. Mboko au Congo. Mboko au Congo, c'est comme bah général. Tu veux pas quoi? Bon, général. Ndebo monde. Tu veux mais c'est ce que les contents comme bah général, to comme bah généraux, to so bah mindoki, to bah ne ça n'importe quoi. Donc ce qui papa no aza général, yo siko ndenge za na mboko ekomi ya yo. Donc ce qui yo moi na général au sala bosiko moi na tiseke di fasa ani. Il faut bete masasi mba moko kufa. Tu prends tout. Tala ndenge zo panza mutu elongi mutu azana nukutu na conscience te donc ce qui peut pas soda mutu ba sud ba beti ye déjà ba sisi ko bete ba la liste na se siko moi na général asa elaki ki bu continuer likolo moi na ya batu likolo ya garçon ya batu aza presque inconscient. C'est bon, lui Amos. Po bo ko na so ko se défendre te. Donc ba niki ye ba la liste na se ale moi na général ya ko sala musala. Tu veux pas quoi? Donc, bah beti moi na oti ba rendre inconscient. Je suis sûr que ba garde azalaki na ba ba aider. Na zo bisabino que histoire oyo il faut qu'on parte faire des recherches. Et loko oyo et lekela bato. Garçon au soir en état nini nanu toyebi te. Tokoyela bino suite. Tokesa la recherche de ba état ya garçon oyo. Na tourni motema na ngai ezo sala pasi pourquoi? Mwana bato. Oh balalisi na se manager wana bazo beta. Oyo aboyeli eloko ezali normal. Oyo elobi que na kati ya nani ya musala na bango bakoki jamais kozwa mutu oyo mobali moko akota na basi mibale na chambre wana déjà qu'il y a une tendance ya partout aboyi ko sala ngo mwana général tellement sala expérience na ye ameli de ami mela na ye bako boyela ete garçon on de bo mona ya bandi na sebo ya lali na mabele manager wana eloko elalisi na mabele mwana oyo azobakisa ye makofi likolo eza yango wana sikonga nazotala ndenge namonela mwana yango ya général yango nalekangeli likofi na ebeteli wana azobetela moninga ezolakisaka makasi te aza makasi te siko banani nde baede mwana général oyo akomisa garçon na tina mabele po ye siko ya kozwa dessus a continuer mwa ndambo wana po basala video et puis quand on va filmer na continue po apparemment mutu filmer sa copine donc ba repesa mwana mobali oyo leçon po aboyeli bango eloko ezali normal oyo esalamaka te mpa na bango principe na bango fo baboma yango parce que mwana général aye mpa na bango papa Tshisekedi kota makambo bandeko justice mpona mwana mobali oyo mpona manager oyo balalisi na mabele bazonika bobamba boma nde tozoloba na bino babikaka na hôpital
na koyela bino ba image na ye na hôpital na koyela bino ba suite na ye nyonso na hôpital na zoya na ngoboza la kimia na koyana avant samedi tozo zongo nyonso. Et puis Patrick Alexandre tozo kende ko luka yo. Il faut pas sa explication. Il y a ndenge nini mutu azana état ya inconscience. Ozo continuer à sommer na état inconscience. Donc ce garçon a koufi. Mutu abomi parce que au moins to bazo la enquête sur mutu. Beaucoup ça la 15 personnes bozo beta mutu. Batala ka coup mortel, coup ya suka oyo bomi mutu wana. Po mutu akozala babeti ya komi na état moko boya ko azo respirer, moté mezo beta, maintenant na kufi te. Yo ye ko sommer a kufi. A Patrick Alexandre obota la degré a ebete lui azo beta mutu aza inconscient. Bo senti que mona mobali mako ko défendre, ko se défendre te, misune zo la segazo ko akota azo koma déjà à l'agonie. Donc pour yo za mona kaka ya général, ne faut tia mutu neta oyo. Pourquoi? Parce que aboye lieu eloko ezali normal, o ezali principe ya musala na ya linga batela musala na ye. Yo faut betela ye. Na ba garde na opposa na ba garde na ba chérie na faut la que ça ba que yo za mona général. Il faut pas ça là quelque chose pour moi non. Pas c'est ça linga na motema na zo bisabino pourquoi? Parce que je me dis ce garçon est venu ici en ce lieu, ce manager chercher du boulot pour qu'Amega ko survivre. Tu ne sais pas de quelle famille il est sorti. Allez, bimi peut-être la famille moko ya pasi. Là musu yende mutatika la espoir ya maman na ye. Peut-être que muta sumera baleki na ye. Na musalo asala kana mood bar wana na yupen. Là musu ya wana mute permettre ka famille na ye zota moi elipa ya kolia. Boyebi pasi ya mboko ndenge nini ezali. Là musu ko sala o mwana mobali yo balali si na mabele bazo asommer oyo. Nde sala ka kenda kuna bango survivre. Sikota mbotie na état oyo. Balobi aza mwana oyo a soutenir maman na ye makasi. Parents na ye makasi. Mais yo mwana ya soi-disant général po ye na musala nga na salaka o nga fona respecter ba principe na boyi kokotisa yo na chambre na deux filles po bosala partous yango fo komisa nga na état oyo po yo za mwana général donc nga na kufela musala na nga na kufisa musala na nga oyo bokolaka ngai n'est-ce pas que mutu fa a respecter principe ya musala o ye azosala. Siko nazo mituna déjà soki ye aza na état oyo maman na ye bandeko na yo ba contacta sur ye ba na état ni. Soki déjà mwana mobali oyo manager oyo na état oyo ba komiseli ye. Ye mutayaka na mwa kwanga na mwa lipa na ndako. Siko nani ndako soigner ye. Atako musala yango problème ezoli ye na musala. Boyebi ba misala Congo ya l'état kutu soko zi problème na kati po kende ba pesa yo mbongo pour se soigner budget vandi sa yo ata 14 ans ozela ka ba signaler yo kaka minini ya ministère ya budget na ya finance balobi ba wana mi balé soki ba vandeli dossier na yo ya il faut katela bango soko kateli bango te ko zoate. Et puis ça date pas d'aujourd'hui. Et là t'es dans le ministère ya nazana je n'ai aucun problème avec le ministre ou quoi que ce soit. Mais balobi budget eza bongo na yebi baka ebele to kenda to kotsa ba lettre dans nini ya santé na ministère ya santé ministère de santé tali malade on est approuvé qu'il faut que ne se soigner di banda to ke ya démarche si to yeko kuta na budget et bi misambongo. Nazo yebi so ba nie full dossier na yo. Libaka la ekosa. Okotambola ti olembi. Mutu pa kufi bakundi ye mbongo wane bimite bako bimisa mpo batu musu bakabola mboka ya batu ya solo eza bongo na esa kabino ngai moyena sa politique ezate poso na koti mambo ya politique na mona neti vina ngai koma mukuse bozela ngana bima mboka na mona ka loga vina ngai koma mukuse pona ndolo ba maka mususu bokotika la kondima ngai te. Les gens coopèrent à temps et à contre-temps. Donc ce qu'on ça na l'état il faut comme à moyibi pour se retrouver. Ceux qui te se retrouver parce qu'il y a il y a que vol magouille nazo so bato bazo koma mutu akenda ki frère a komi ndoki a komi sorcier nzamba bomoy sunga via mwana mobali oyo ya manager oyo akufa te batela ye bandeko to lobela likambo oyo to kende nango musika mwana oyo fo ba interpeller ye aya ko expliquer pona nini akoko komisa mutu neta po aboyeli ba principe ya musala na bango na kozonga.